abonné na biso bino bato bozuli bakuya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo ezali esika oyo to salaka éveil patriotique esika to liko conscientiser, mobiliser, sensibiliser kolongola peuple congolais na bolema epa yo to liko tchali tono na nzete po ete tobenga yango malamu esika to liko sala mosala ya Jean-Baptiste esika to bongo basinzili pona kobeta mbela ndenge to kobeta mikolo koloba ete tango ezali mabe congolais telema obundela ba valeur na yo esika oyo to telema ferme fidèle pona kozela lisekwa ya République démocratique du Congo lokola abakuke azalaka fidèle la poste na ye océan de la presse congolaise naba congolais conscient to ali bongo fidèle na chaîne de libération poto ebi awande to kozwa lisekwa esika oyo to mokundola katango iso maloba yankoko la biso le laboureur oyo loba la biso beche fouiller ne laisser ni place que la mer et passe ezui la monte religieuse ezui partout dans le monde ezui et pesi bongo merci na ba fidèle abonné la biso ya océan du Congo bon continuer ko s'abonner massivement bon kozala ka bongo de cité pe na bino bato bozoka libakwa ko la émission du début jusqu'à la fin bon continuer ko landa yango pe ko partager ko tcha ba commentaire ba si je suis pe ba jom na bino nzombe akozanga te ko pambola bino mon mère de Brino que Dieu vous bénisse bon telema la santé malamu po ete océan za ina posala bino ba beli banso oyo ba soutenaka océan de la presse congolaise pe national libération bi pay bon sezoli bino papa Michael prompt rétablissement voilà na moni bongo maman missionnaire maman Odota na moni bongo maman la Jolie na Suisse voilà na moni maman santé ali malamute na moni bongo pe maman Celestina na moni bongo bandeko basusu oyo bakobela oyo mama océan ayebite na mabota na bino bosimba motema boyebisa nzombe ete nzoto na bino ezali bongo temple de Dieu biloko nyonso ya mbindo soki ekoti esengeli ekende mbongo na bino ezali te ekendaka na bopito mbongo na bino ezali te ekendaka na ba maladi mbongo na bino ezali esunga mabota esunga bino bo avancer na ba projet na bino pe bo sunga biso oyo to ali ko bundela République démocratique du Congo yango to ali ko sala prière moke pour na babeli banso tango to simbi motema na biso to ali ko benga médecin par excellence to ali ko bela Jova Rafa oyo yende to expérimentaka ngolu na ye nzambe o ayebi pièce de rechange à moto nzambe o ayebi nini ezali ko komela bino bokono yango ezali nini ye oyo traitaka ba maladie incurable ye oyo abikisaka maladie oyo emonani na ezangi komonana yango to ali kobela ye ete azala médecin kati na bino na ba l'hôpital bo ali kokende lolenge kaka minganga balataka elambo ya pembe tika elamba wana ya pembe eganga tango bako yana mayele mabe elamba wana ya pembe eganga po ete pembe ndi ali justice pembe ali sembo ali yemoko Yesu Kristo yango tozwa mwa tango mokia kobondela pona babeli na biso po ete tomoni bokone koti makasi yango to ali kobelela kolo nzoto atelema nzomba lola topusa liboso la yo kolo ngai nde nani nasenga na tina ya bandeko na nga oyo bali kobela kasi na makasi pe nguyo pesenga na ntongo la lelo po ete na belela latina na bango nzambe liboko to tshena motema elingi kolakisa ete biso to yena mawa liboso na opo ete tokoki te totali baminganga tokei na bipai baconsulte baexamen kasi babokono mosusu ekomonana te mosusu mpe ekozwa kisi kasi kisi ekokoma te yango toye epai na omonganga ya baminganga yo nde okataka bamaladi nyonso elela kati na nzoto kende kokota na babeli nyonso bazali kobela oyo toyebi na oyo toyebi te nzamba lola yo kende kopesa kisi kende kosukola bisika nyonso oyo ebebi soki mpe yali bamaladi oyo ezali attaqué par le diable nzamba lola biso tobeleli yo tango yo telemaka monguna akimaka tango okitaka papa okitaka na nkembo okitaka na makasi okitaka na nyonso nzambe kita na tango oyo obikisa babeli nyonso na kombo na Yesu Kristo ali makonso obikisa biso amen. Merci encore une fois wana tokei kotala ba oyo bakufeli lokola biso tokolela lokola bandeko pe JKM akolela lokola pe bandeko bayike bakolela tobeleli nzambe oyo abondisaka mitema alekala kobondisa molimo mosanto molimo na nguya molimo mobondisi kende kobondisa bato banso bakufeli pe kende kobondisa mitema ya bakongomani ba oyo bakufaki
na crime esalamaki lobi na Congo central o convoyeur oyo azwi lisasi oyo abimaki kokele kosala mosala na ye kasi tala ye wana kufi ba oyo pe bakufaki na Kintuka ba oyo pe bakufaki na Lemba ba oyo pe bakufaki na Makala tala pe ba oyo bakokufa na este na biso tongo butu pokwa nzamba lola sembola lobokola molimo mosanto bondisa mitema wana pamba te kobungisa moto ya lipasi kasi yo nde kolo na biso olobaki touta na mabele tokozonga na mabele tika libondeli oyo matepa ino kwa mpaka la malasi kitoko ezo esika po bondisa mitema ya bandeko na biso pe bisika ba matanga nyonso ezali kimia na nzambe ezala longola molimo ya kanza molimo ya dispute molimo oyo koya kotia désordre bato nyonso na bamabota bayebake yo nde kolo ya liwa yo nde opesaka pe yo sepeli na balolenge nyonso bato bakufeli yo nde olingaki yango tiko bondisa mitema bakunda kimia mawana o ezala bamatanga eleka malamu wana tokozanga te kopambola kasi na maloba oyo nde tolobi merci Seigneur Jésus Christ bandeko na ngai Congo a un sérieux problème bouti kolanda vidéo wana bino moko boyoki nini bandeko balobi likambo ya insécurité Kasongo likambo ya insécurité la République démocratique du Congo likambo ya insécurité nini ezoleka na mboka na biso banani bakosala makambo ya boye na mandoki toyebi ete bato bazaka mandoki ali bobele bongo bafabo na bapolisia toyebi bato basimbaka mandoki ali bobele bango wana mesikoyo nani lisusu akomi kokota na mandoki kobeta ndenge bino moko bomoni ndenge wana pe kozwa molimo ya moto bandeko na ngai moto abimaki ake mosala na ute kobeta na mbela likambo ya Congo central na lobi ba Rwandais baza na Congo central ba Rwandais bakoti bipai biso mpona kosaboter République démocratique du Congo. Il y a des criminels au bazali kotelema bande kolanga na temps oyo pe ya ba fête okola nzala ezali na Congo mayele babe komo bamiyibi batelemi pe kosala ya bango mosala mpona koyiba na li moko pe ya victime po ete bayaki kobuka bayaki kokoto mbe mona eleki na nga toboki miso soki nazalaki pe moto oyo na revaka yango tosengaka na bino na chaîne ya libération prière ezali malamu Moïse Ngombi prière ezali malamu bandeko na ngai ntango okobondela komimona yuma te parce que nzambe azali omnipotent omniprésent omniscient trois phases na ye pe trois catégories na ye wana esalaka kati na moto bamama missionnaire mbotela bino bisika bozali bamama ya moto mojali mama jawa assalamu alaikum na bamizilma na ngai assalamu alaikum na bamizilma bandeko na ngai ndenge tozali a Dieu aza juste akolamusaka yo akotelemisaka yo tango likambo ekoyo milengele po ete alobi soki bakosala complot wana ezalaka ya ye te complot wana ezalaka ya bato kasi ye lokola complotaka na satana te lokola ya defiaka satana ye nde akotelema mpona kopesa bino maboko insécurité partout na République démocratique du Congo nini ezali kosalama bandeko botala mona mobali wana molimo mwaye mokei na tango oyo elongo banaki te na ngonga oyo pa akendaki mpona kosala mosala bomoni motuka wana ezalaki atake insécurité na Congo central bayi mapinga ba oyo batalaka makambo lokola bapolisia misala na bango ezali nini bandeko na nga eyali na bazone d'ombre oyo basoda bazalaka te oyo la police azalaka te lokola na baroute principale wana bandeko na nga ifo tomona bapolisi bazalaka mais bapolisi bakoma complice okomona bacriminalité ezosalama bango moko la police baza cause ya koyiba mpona nini bango bakofutama malamu te olie bakele koatake bakambi na bango to bandeko oyo bazali likolo oyo bakolia misono bango mpo bango bafutama malamu te tala civile ndenge amonaka pasi tala ndenge milimo ma bato mikokende na ngonga oyo elongo bani te mwana mobali wana atiki libota bandeko wana batiki bana batiki basi bino moko boye bilelo tokomela kovivre na kiangani nani oyo akotelema ndeko moko akomeli nga lobi nga nazalaka kimbangiste ngai bapriere wana ekotaka ngai te mon frère débat wana epalanga ezalaka te débat wana ya yo ozokroire na mvuluzi eza info débat tu connais même pas le Simon Kimbangu n'est pas Dieu. Simon Kimbangu c'est l'envoyé de Dieu. Parce que Nzamba kufaka te. Nzamba kufate.
Dieu, c'est l'esprit. C'est l'envoyé de Dieu, mon frère. Totika, babiloko oyo tolingi tokende nango na kati émission nanga na salaka émission ya motivation. Moi je croyais pas na babiloko wana et puis moi je ne suis pas kimbangiste. Pourquoi tu as na ba débat kimbangiste oyo tozolo ba yankamba. Oyebisanga bango. O bino moko ba kimbangiste bona sens. O bino moko ba kimbangiste bozo potala bobomi su Congo. Bino nzela bila kimbangiste boboti bangunja. Nanzela bila kimbangiste na tangi no parane. Taku to pesa ngalo koso c'est que Dieu ne veut même pas la côté la débat. Mais ba ko sala ba bêtise. Combien de dieux ba na ligne ya kimbangiste? Combien de bata kimbangiste boye lelo boye na bilo ba politicien? Combien de bata kimbangiste boye bo détruire ba famille bato? Hein? Combien de gens de kimbangiste jusqu'au propre du contraire bozo lo baka Congo libération exacte? Oui, bien, Sonia Congo. Bon, c'est la Kimbango Makaba. Révélation de Kimbango. Moi, je n'ai pas vu Kimbango, j'ai vu une fourreuse. Et alors, parce que c'est l'esprit. Moli monde et ce qui est le Congo. Botika biso, ba Kimbangiste, azala côté la bango, ba catholique à côté la bango, les croyants à côté la bango, les gens qui servent Dieu. Au nom de Jésus, un commentaire nous à Satan pour en voter du son. Retour à l'expéditeur. Témoin. Nazaki bien quand yo côté maman sali poser question là. Insécurité na route nationale numéro 1. Après Kimpese, vers 23h. Donc le coupeur de route, main armée, ils ont attaqué tous les véhicules et ils ont été braqués vers 23h. Donc chauffeur Oyo Azalaki victime, Obozomo Nao Eza Masasi, Masasi Oyo Betaki. Convoyeur Azaya Kokufa, donc il est là. Convoyeur Azaya Kokufa Zoaki Masasi. On a convoyeur sur place, donc Zoaki Masasi, chauffeur Azaya qui touché. Et puis, donc nous sommes en insécurité. Nous sommes en insécurité, Donc, action et salami lobby vers 23h après pour les qualifications, il y a Louose. Avant au Komana Pombangu. Donc, c'est là où le problème a été effectué. Donc nous sommes en insécurité sur la route nationale numéro 1. La bataille satanique est là, tout est meilleur pour repousser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bande konangai, en sécurité. Bino moko bomoni ete, mwana mobali walaki. Cause wana, ezanine. Congo mobimba ekobika kaka makambo ya insécurité. Congo mobimba mama Samuel ekobika na insécurité. Mais na parlement alobelaka biloko ya te. Tala makambo bango bazala moposa kabuya lomposa tchelanga. Et cela n'est pas du tout impossible si chacun y met du sien. Nous voulons changer de paradigme pour nous aligner sur les bonnes pratiques électorales internationales et continentales. Mesdames et messieurs les mandataires des partis politiques et les groupements politiques, je vais aussi saisir l'opportunité que vous m'offrez pour annoncer la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre 2022. Makamuna bango yangwana le 26 oyo soki le 25 on a un samedi nde babandi buzoba ya Congo. Nde babandi buzoba wana boki babeti baboko kwa. Entre ta guerre et continue. Entre temps ndenge na lo babo sommet na Angola. Entre temps ndenge na lo babo
Sama a présenté Félix na makambo francophone. Entre-temps nde nazolo baboye na Beni mbutu mbutu na Goma mbutu mbutu ndenge nakolo baboye niloti kenyen o bino nyonso boyebi likambo ya Kenya bandeko nanga bobosala yango te na 2010 ezalaka na mois ya juillet le 27 juillet babosham baobemina babati bakenda koteka Congo na Kenya. Félix na 2018 tango bazalaki kuna kokende makambo kosala ya maponami na lamuka bobosala te na Vital Kamerhe bakendaka na Kenya mpona kozwa bakor ya koteka Congo mpona balkanisation ya Congo na Kenya wana eloko nini ezalaka kuna oyo bakongolais bakendaka kosiégeaka na Kenya. Mes frères et sœurs congolais abosalaka ye ntango bapesa mo ngibela fufu mais Kenyan nilotique wana abosalaka te. Kenya wana c'est un Rwandais, c'est un nilotique. Ok, biso bato baza ko agresser biso ce sont des nilotiques. Alors je demande plusieurs partis politiques au sein de la République démocratique du Congo musala ngo ezali. Bayaki dans la gomme lobi ba s'enrichir. Balakisi biso façon ya faisabilité la bango après histoire réseau sur ka bongo ou bien bazana po ba dénoncer ka babiloko ezo sala. Théâtre ya Félix Alinga Salabiso, on dirait je ne suis pas avec des Rwandais mais je suis maintenant avec un nilotique kenyan. Mes chers frères, qu'est-ce qui ne va pas? Comment biso tokoye côté les matins pour valoriser mboka na biso? Pays riche mais les gens sont pauvres. Kabouya l'homme puissant, tchelanga likambo oyo ezaki le 19 journée mondiale ya ba toilette. Botala Congo, oyo eza na misolo. Botala bolema ya ba maladi ya batu bako kufa lango. Kabouya tchelanga ekuna. Nini balobi pour la makambo atali Kinshasa pe Congo. 19 novembre déclaré journée mondiale des toilettes. Selon l'ONU, sur les 7,5 milliards d'habitants de la planète, environ 4,5 milliards ne disposent pas de toilettes dignes de ce nom. Illustration à Kinshasa, en RDC, où 70% de la population n'ont d'autre choix que de se soulager à l'air libre. Une pratique vecteur de nombreuses maladies. Darikaline Lopi. Ils font avec les moyens du bord, 4 plaques de tôle et un trou. Ici, les toilettes sont sommaires. Sans eau courante ni circuit d'assainissement, difficile de faire mieux en plein Kinshasa. Même chose ici, dans le village de Kitini, à 80 km de la capitale. Entre inquiétude et colère, les habitants dénoncent le manque d'infrastructures. On souffre ici à cause des toilettes, on subit une véritable tragédie à cause des latrines. Quand il pleut, l'eau inonde la dalle, ça déborde. Les excréments remontent à la surface et se ruent dans nos maisons. Un quotidien partagé par de nombreux habitants. En République démocratique du Congo, la majorité des 90 millions de personnes n'a pas accès à des sanitaires améliorés, d'après l'UNICEF. Un problème de santé publique pour le pays. Le pouvoir fait face à une recrudescence des maladies. Il y aura des gens qui vont souffrir avec le choléra. Même pour le moment, on souffre avec la typhoïde. Donc il y a beaucoup de maladies. Situation alarmante. Les eaux usées et les excréments sont évacués de façon anarchique, parfois même dans des points d'eau utilisés par la population. Dans le monde, près de 3 milliards de personnes n'ont pas accès à des sanitaires. Na République démocratique du Congo, ouais, 16 alité. Na République démocratique du Congo, les gens souffrent dans les Congo et les propriétés. Bato bazo souffrir dans ma campagne tali salubrité, salité, bon soto, bon tala wala mendele, bazala qui le 19 na ma campagne tali propriété, ya zongo inene, na zongo ike, bisiko bato bakoyeko kele ko fanda bisiko to basola kana nzambe, parce que ko nena tende kolanga, okoza na problème, bakotala me sofo, babiti foi de kangi, et ali li solo ya malamu pe miracle nzamba sala kakati na moto, ya kokota na kata toilette, comment pema, comment sala zongo inene, et ali miracle nzambe pour personne autre malamu kasi tala bisika ba congolais ba nenaka tala pays où ils ont fabriqué ba riche tala pays où ils ont comme ça ba tout puissant
tala infériorité ya pays oyo mais tala ba veste oyo président ya mboka oyo azolata tala ba veste ya ba ministre ya santé tala ba veste ya bato oyo bakolia mbongo Kongo kasi tala bisika peuple akosumba sikolo kwa bako milenge na maponami siko bakoya faire peuple ali bolema boy peuple banzinzi bakolanda peuple aza na toilette à coup direct peuple wana nde siko bakokabela ye sani aloso sani po mama kena kozwaka mampa bakosakana na ye biloko oyo se asalaka la fondation na ye sambongo soki bandeko basungi te lokola bakosunga te okangami me nali na moto monene auti na États-Unis ali mpe moko ya bafélix alobi mama océan tokoki kosunga yo mpo na baide na yo toali na posa na yo makambo okosala ezali malamu misolo yango oyo yaka ozwa natuni bango source ya misolo na ya bino euti wapi babi tobombela yo te moto akofinanse biso yali félix mpo na moninga félix bandeko na ngai natelemaka na popoli mabele nzambe elimbisanga bisiko nakotaki mpo nazali problème mais soki ezali yo mbo accepte parce que bamama wana ti lelo bakodérange nga projet tozalaki nango ya mikate topesi bandambo bafarine bandambo tosuki lelo bakosepela na baide na biso mais lokola towana misolo te tokoavance te mais il fallait nakende parce que nakoloba mpe mbongo ya Congo te eza mbongo ya Congo te eza mbongo bango bakosalela yango déjà mbongo ya Congo ezali bitumba ya ngai na yo soki totelemi tobundi mpo tozwaka meme bopeto ndeko na ngai ya boye tokokufa combien ya boye tozwa ebola te ya boye ata bakoseli bino covid bokozwa te bokozwa te botala mboka na biso lolenge ezali ndeko na ngai tobundela biloko nyonso ya mabe eza na Congo eloko ekoki kosenga soulèvement ndeko na ngai ngai nakolinga bika boye soki oza motema mabe te ndeko na ngai ntango ngai nazwi ata makasi ya kotia ata secret moke ya 2000 francs na monoko na ngai ndeko na ngai aza nango te soki ameelinga makio bato mosusu baka na demba ye okaka bandeko na ngai baloba odi na demba ye odila mopele bato mosusu babotamaka na kindoki ya kobotama ntango kaka ya meleli yo makio etangami yo mpo na nini eloko wana ya luli masa na possibilité ya kosenga te me yebisanga soki moto nyonso akolia akozwa ta kapasité akomela ta secret oyo ya 200 francs ndeko na ngai yokasi ke Dieu te bénisse wana ekolobamaka bongo lipeka okokabeli moto abetika nzambe apambolo te yaya wana ezali pamboli te eza souffrance eza nde lokoso moto ekomi kosala biso ezali pasi mboka nini oyo tokobundela badivergence ya baeglise oyo ekoteli biso lelo bandeko na ngai eloko ezali moko yo mpe kimbangiste ozala catholique ozala croyant ozala chrétien ozala pratiquant ozala moto église noire en Afrique ozala soki moto ya nini biso nyonso soki toza bacongolais ntango ya kobunda yango oyo eza tante ya kolakisa nzambe na biso nde aza spécial soki nzambe elo aza spécial kende na este na nzambe elo nakende obunda toza na posa ya kosangisa mayele bonkoko na biso esala chaque ethnie 450 wana bato na bato baya na pratiko na bango tobima nango tosala tolongwa derrière kimoyibi tolongwa derrière kimotema mabe parce que lelo eloko ya monene eza kokangisa biso ya limboka le reste te eloko tokute nango lelo ezali drapeau c'est batuni ozala le congolais batuni ozala le congolaise batuni ozala le congolais batuni ozala yango nde ezosangisa biso oyo ekaboli biso ezali mokie vie na yo etali yo croyance na yo etali yo mais ça la pratique nango nde mpo na libération ya république démocratique du Congo enoko olakisaki ya nganda aleki il faut kogumbamela te tokogumbamela yo te mpo toomona eloko te bagumbamela yo ndenge nini bino moko roya masanta badivise yo lingo impose bato système oyo moko osala eloko te boza combien bozoyiba na bafaux prophétie bozokosa population tala bisika population konena tala zongo ya congolais tala exemple bazwi ya Kenya te ya Brazzaville te ya Tchad te bazwi Kinshasa di comment on blague na biso bazosaka na biso la capitale la plus sale Kinshasa bisika ya mondialisation ya toilette ya mabebe Congo mais Congo Félix yo aboni yo makambo ekomelaka yo te entourage na yo na ndako no bamonaka te
ke bakoseka yo ese batie toilette ya Brazza batie ya Angola batie ya Rwanda batie ya wapi ya Burundi batie ya Uganda batie ya Congo pour prouver que les Congolais sont des lâches. Comment batu bakosakana biso na niveau oyo mais biso topesa bango mbongo mais ndelo bakosakana biso bakoyiba minere bakolia na este mais ngai na otokokufa lobi toki tobeti maboko na limete pe na nsima nango pi yaya ce n'est plus le temps, c'est le temps ya vengeance, c'est le temps il faut yokakanda, c'est le temps il faut se révolter. Pourquoi kakanga Congo? Mais ngai yoyo na komisi Poutine s'attendait. Ngai yoyo na komisi lelo baba asiatique ceux qui banana ngo ba komi na mbongo ebele lelo ba komi ko apprécier bango mabele nanga biloko nanga menga moko nazo vivre te. Et c'est nga na koyoka discours à politicien moko. Ah nzambe osala biso mitema na lolenge. Ceux qui batuloso ba komi na niveau nanga to ko lia ba politicien na mine. Ba obika te muta koyela bisa faire politique. Ah azonga nanda kuneta. Mais tellement ba osakana na biso po ba tyenza la l'esprit. Ba tyenza laisser komeli, ba tyenza laisser komeli. Ba tsheka loboka congolaise la kaya mandia. Po mindele o lobi bazo ya ko bondela biso. Mindele o lobi ba tshé bololela bango la moto amboka. Po ete ba yibi ba koyiba mbongo, po ete ba yibi ba kozwa. Lobi ba kosakana Congo boy. Élection bientôt, le 25 bazo banda bozo bana bango samedi hein. Yo pe Congolo ko applaudir. Yo pe Congolo ko kende. Mais entre-temps, bango bazoya po ba balkaniser yo. Entre-temps, bango bazoya po ba boma yo. Moto moindo uta wapi. Noir oya Congola uta wapi sans manière, sans intelligence, sans raisonnement. A uta wapi. Moto moindo ya Congola uta wapi. Quand ba noir mususu bazo bima na balabala pour ko benga na ba président incompétent et censé Congolais o atikala kana malobala munoko na eko juger Congolais o atikala ka ko tala ngambu na ngambu soka lobi ba pesi ngwele akangi monoko mais biso l'océan du Congo ekozala libéré to ko attaquer binoti na mole pinière to ko dénoncer buzo balabino et peuple congolais conscient ba kozala pona ko bundela mboka la bango. C'est pas tout le monde ko bundela Congo. Atana 59 ango ya bakoko la biso ya ba patriage bango no so ba bundaka ta. Ndambo toza conscient de to ko bunda. Alors ndambu wana mukolo peto kozwa moto ya malamu ya ko pesa biso misolo oye sengeli toko bima po makambo esila kaka lango kwa moko parce que eza sous makambo te ko lukela ngo projet eza sous makambo te ko tala yango lo kwa na théâtre et ali makambo o ya ba cible o to to cible ko lalisa yango na se mutu toza la chômeur na ndako Kenya ko somba banque Kenya ko somba ba entreprise da biso ba communication a Congolais sala kata limite te Indi azoya ko sala nyoso na mboka yo soni Congolais sala eloko ni improductif a Congo ba ko sakala la otende yene minéré na oboko yebi yango te tala tango moni minéré na otala Félix ninga osuki la minéré est-ce que soki mutulo sa banda ko mona minéré wana yebi ndenye basala kango Congolais ko suki loko eza ya yemoko moyibi ya miyibi yemoko nde Félix biloko na yemoko metande ngazo yiba yango po yebi valeur na monde biloko ya Congolais bimi moyibi na biloko na yemoko abimi moyibi na biloko na yemoko bazo momeli kola biloko na yemoko azo sela lokoso biloko na yemoko biloko batikela ko landa ko ya kolia yo koti nyamunya motema moyibi yango pe na mpoko tango soko yo kotola biloko biloko yo zaki na le yango o mitali na miyibi biloko na ngande musalo Félix au sala batu francophonie boyibi mbongo sama lukono ki ko présenter pour le bani mbongo francophonie ya wa tala Rwanda nega sakai na bino Rwanda komaka la francophonie ndeni bango ba anglophone tu vois que ba sakana biso poto amaelete alors les mêmes Rwanda la bilo boke bo vana et bo diriger lobi la tonga ba ndi ko sabilo élection pour boza la posa glisse entre temps quand on crée des branches on est en train de nous tuer mboka la biso zo kende hein Kenya ye aye ko so ba bouleverser Africell ba bouleverser ba biloko la même communication mon côté à Congo et bomba mi poto biso to sala eloko ta to na banque mon côté bandeko
Kenya est costaud. Félix a sa tekeli. Donc biloko lo sa Congo, eza malamu pour la bango mais bataillon tigre ba obengati. Armée tigre ba obengati. Ba soda ba iba soala biniti. Mboso yo ko soala bango te mikanda la bango ze para bi. Boko soala bango te. Bachi yo zala ataka bana balingi ba mona papa po bakangana ba photo po enveloppe akaki mais bataillon tigre za la ngolo za la posa kozonga. Lorenzo na sommet oyo bengisi Félix bolo bapeli ka bataillon tigre. Eza kunati yo koko benga été pour l'intérêt à Congo. Oko benga été pour l'intérêt à Congo so benga ka pour l'intérêt na yo po yo lio bima médiateur. Ah ouais ça te Kagame tu mourras. Na mboka na biso okufa na yo na homologue no bokende bo samba kuna so ina samba belé so ki na prison ni bokozala. Ah ouais Félix traite de président c'est ma frère naye. Bah ça homologue non ce sont pas tes frères sont des frères du sang ou des Congolais. Ba frère na yo te parce qu'on maltraite les Congolais. Yo zo zala ba frère na famille ni na tatali na mamani. Ba frère na yo église ni. Ce sont pas tes frères, c'est tes homologues. Ozo banga bango. On comme si bango ba frère. Et ça langage faible, un président ne peut pas appeler d'autres présidents mon frère. Vous êtes pas des frères parce que vous avez un monde en coopération. Oh Congo na sukisi awa na ki évangélisation. Ya côté ya peuple congolais babenga kinga bazana posa koyoka ngana kintsuka babi mama toyoka okala na kei bandeko ngana ande la beti litono Congo soki totiki yango bo Congo ndemboka tokolelaka yango tokozona biso yango po eza ya biso ma prend encore 40 ans un jour égale à 1000 ans beta 40 ans atala âge ozala ngolelo hein. Est-ce que le boko zala soki beba botami lelo akufu et bongo yo merci encore une fois la bino nyonso oyo bobonde ko benganga moya ko yamba bino ezalité na moni ba commentaire ya Chuntela na moni bino nyonso vraiment de kolongo benganga la dame la présidente que Dieu vous bénisse c'est professionnel ko ça parce que to ko bunda pone ko le Congo to ko gouverner yango na lolenge ya bosolo po te peuple congolais alongo la bensilti oyo alongo la ben sécurité à vivre malamu liwa ezali abiso kasi lelo tolobela ki nini tolobela ki makamala no sobomoni insécurité tolakisi bilo kufa pop so dans la preuve à l'appui tolakisi bilo ndele ba ofinga congolais salité tolakisi bilo makamnyo so nyoso wana poto sisa makambo ezo senga to benga la Félix moto ya mboka to kangisa ba député ba sénateur ba to mususu bisaka po te ngai na yo poto zo sika ko gouverner mboka la biso nouvelle classe politique et ça musana on bo arrêter na ba parti politique on n'a pas besoin de ça mboka ezani ya guerre mboka ezani occupation ba parti politique de comme 1500 et si c'est comme les partis politiques arrêtons avec les partis politiques maintenant nous voulons la résistance et ça la musala to bunda bande commerci pour te beaucoup dans ma parti politique le mot bon on a tijengo le bolanda 18 besoin de la résistance est-ce qu'il faut te croire sur la combat la vie au changer à kazaka to molanda rani katu kubianza te na temps auto rejoindre ngote pour la temps haut pas colonisateur ne bazo réunir mais celui to boy colonie au de rejoindre merci la Kabouya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi Misape électrique et Pape J directeur recherche stratégique et Sango Mokonzi Parabe Misobanga. Merci na mon ami de tout le temps du Nolo soit que Dieu vous bénisse et Juka M Yako na Libota na Mobimba le number 1 au service de la presse congolaise et bino tout na Rabino Daniel Ngenda la Ponsa Labino a de Bruno la Chabien Bobenga so benga pété à Moïse Akao maman missionnaire Nzamba Pambola Bino Nyo sur le modeti Anita Babe Fokuyo Moto Bakoka Lumumba merci vraiment de bo télémi santé zaki maladie mais bo télémi merci la Bino Nyo sur besoin na musique bozobenganga bana changu on est ensemble nakima no mbango nakenya ko répondre bana kaluka bino bana changu na koyana nga po ba base ezo créer il faut yango neto fula yango oto sala musala soki nzamba zongite mamour d'angola na mokiteno Florence ya matogo bido ba programme angola no bondi ya botar de bonoite soki nzamba zongite to ko frapper hein équipé pour la télé États-Unis d'Amérique mala na ngala ko ya lo yanga mokonzi na Angleterre papa Alfred maman Clarisse elle passe à la il est assez live de pour frapper parce que c'est notre patrimoine et pour le baga pour solo rien de solo les amis à pas pour la bye.